Shalom, shalom, bonjour, bonsoir. Andeko, Bolandanga, et de prendre la air Bolanda Bisso, et la sœur Marie-Grâce, Miss MG, na isusu na émission na biso télé-réalité elambeliaba na poto elambelaba na poto nde toloba tozoyekola lelo na ye vraiment koyekola et passion na biso Mami Sendeke Mama Loboko asilisanga pour sa restaurant donc Bolandanga na ye alors c'est biso lokola sokolamba lelo nini avant on a présenté bino vraiment elo moko bomoninga na lati MG Star Boutique. MG Star Boutique is a tracksuit. La simano is a boy. MG Star Boutique. MG Star Boutique is a marque ya mwana mboka. Marque ya bilamba ya mwana mboka oyo asaleli biso. Donc pour nos informations ebele okobenga biso pour na Talibanda plus 79, pardon, pour le Talibanda plus 44, 79, 54, 080, 355. Donc, biso en Angleterre, tu as 079, 54, 080, 355. Bobenga biso kuna pona ba tracksuit na biso ba jogging na biso ba training na biso eza marque ya bilamba ya mwana mboka saleli biso MG Star Boutique. Ça la vente en ligne mais pour le moment tozo bongisela bino penza un website dango ebima penza kitoko pour boza la villa free ya kosomba mais so boni boso ba bobengi biso okosomba ba PayPal au fouti na PayPal to postelo biloko na to so lingi pe o contacter biso so za la confiance na biso tiembongo na yo na Western yo partout to ko kutana na yo pe to poster vraiment partout MG Star Boutique toujours posté partout. Merci Nzamba Pambola Bino nous autres c'est là vraiment pas peine na bino. Voilà tout bandi ko présenter bino mutolamba il m'aura se présenter j'espère que boyebi bon mona déjà yé Mami Sendeke lelo oyeli biso nini lelo tozala ngolo tolamba ngolo bengi cash pi tolamba lelo ngona biso yango sina saisonaki on a sukula yango bien na citron na bokela ngoma ya moto citron na saisonaki na tika ka magique pour de na biso ya nini ya magique na tie na okola sa biso biloko tie na tie muscade na tie muscade na saisonnement na ngai na pote na ngai ya poulet na salelaka ici il y a une saisonaki donc sokola ngo bien tu poudre oyo poudre oyo ezalaka na mungu na kati donc vandi siko mungu ekota mungu ekoti siko ngolo na biso lelo eza toko kani na una pato banda sina sema mafuta na biso na moto bandi ko kani ngolo na biso ne la saisonaki yango na kalingi yango na elisa bino nga komamba liboso namona bakali nango nga na bitango basala ngo baliboke ya kotumba ya pepesi soki ya basorte nyonso ti nayebi tomona ngolo donc herbe vraiment mbala liboso namona bakali ngolo nakanisa bakali kaka Thomson bamalwa donc baliboso namona vraiment bakali ngolo tolanda donc ndio obike ngolo tuko okali ngolo nao après okali ngo musa après okali nga tozana na internet awa tozana spring onion tozana céleri tozana poivron na biso tozana aubergine na biso tozaka ka tomate moko mbuma donc sel est-ce que so après okali ngo sel la sauce après na sa sauce na bitungu na biso na kati moko na ail na pilipili na biso pona moi dekora biloko aya ikuta kata kama ya aya kata ba jina aya hiyo inaosha na kati ya ndona biso donc ça le biso imaka green le nga imaka ka couleur ya vert ni na osali la ila wakani nama na osali ezaka limo moto créer na ngo po na bidoli la mama créer ya moto ezaka na créer na pandeka na biso ojo kiti to sala tokote ile tokosa na bitu tuna kani na ngolo kuna nasa musu modeli mususu mwana bikiwa na bomi wase na biso moto sa bosina bo le rode ke sali bo
nayebisi bino kota ocrée awa ezala fin so oza na besoin balambelo biloko na ndako likolo donc atangi masolo so oza besoin balambela yo na ndako ocontacte biso totia numero wana na se ocontacte mama mami akolambela yo so osala koto peme na dagenam r ya break tozwaka lunch wana so osalaka na King George Hospital so osalaka na nini pardon na Queen's Hospital partout awa donc obengi noka bien avant r oyozwa break so olingi oye kozwa so olingi baye otikela place osalaka delivre mpena yo otikela yo r na yo ya break olie kitoko makeba so biloko wana oyo olala pomi na mosala pamba donc olie kitoko donc ye bongo totia numero wana bato bayebi deja siko awa toze ngola biso ezokalingama awa tozosala biloko na biso naosukola nini na ngai nga azala boye so namoni boye nde abaki elambela bana poto toyekola mitalakisanga olamba ye nga azala boye so namoni boye nake po omeka nga mpe nake omeka bayekolaka ete olambi yo mbisi mai likolo mafuta donc biloko na se detika au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit te yekola tuna basala ndenge nini nga na pela na tunanga mama Claude yayo yango ya mamama donc makayabu wana fe osalelanga obosana te na ozela makayabu wana donc tocontinue ngoma na biso tomoni ngo ndenge bandi deja ekalingami bosana te kosabone bosabone na Time of Grace TV bosabone na Time of Grace TV pardon ok baolongola ngona biso sebeli kotambe ekomi biso ezokosote owapi nana bongani malamba te sikoyo tozonika baingredient oki topresentaki liboso wani nani ozonika eza ndembi na bitungulu na tomati moko na céleri na ai ok bobosana te kosabone na Time of Grace TV Time of Grace TV kuna boza biloko tala ebele bavideo na biso ebele kozwa ya olamba ya oyekola olamba donc kala te bazokonfine ezosila baodekonfine biso kotambola mpona oyekola olamba ngani nasali boye namoni boye na oyekola bainvitivi yayo yango wana nazoya naya koyekola pena ya kisasa wana mama donc yango wana sikoyo tozotia baingredient na biso totie aubergine na biso nanu donc kali aubergine poivron na biso ya vert totie na kati aubergine na biso donc ah toza ba poivron aubergine poivron nde ya pilipili poivron onde katikati céleri ata mopepe mbisi yango mpe mingi te depa na kalita mbisi mena ono bakosa mpe ezala mwa kilo ok donc tuta mesure ya mbisi na okwa mbisi ebele te donc mais poivron na ngaki ezala ebele po esala buna biloko donc poivron esala buna biloko na mbisi na mbisi na bati mafuta ndambo efo elemba donc elemba moke apres elinga otya bainkabi tonika kolamba yana bakolo nango ozala patience ozolamba ya biso mpenza kolamba wana soki folamba me kolamba yana bakolo nango yakoyebisino kolamba yana bakolo nango
ya ozwa ta na ye mpenza ya kolamba salisali azocreye kolomba ya bakono mai na oyekolaka nga na oyekolaka te mpona lambela bato na oyekolanga mpona olambela mpona nga eta ekoka mama olambela bato wala nakokolamba biloko ebele te pardon stress ndo yango wana bibish tumbula motema fioti na ozela yo bbc bajogging ezosila mabo kilomitali yo wana nabenga ozoyamba te wana kaka okalingaki naobenga oyamba te Karine my sister olobi sikoyo mbala opartage na boloba abila bokopartage yango Actually, you just film the film. Is that reality? taso na biso yango yo No, sisa na onika kiwana yango na sofi siko na otia mwa poudre na kati oyo ya masaka na balo misoko unandike pena pilipili utia pipi mona kati pilipili mona kati ombisi esenga pilipili natiaki pilipili na kati no basasu ai apona ngi ai ila mama spoti ai deja nika eza na ginger na kati alors on doit mélanger ai na tangawizi na kati okay et bien mélanger na kati bon moi bino motika biso sikoyo etoka après 5 minutes ozongi ebela mosusu totie na distance to continuer nde tolobika bobosana te bosabone ebele na time of grace pardon bosabone bopartage ndeko moko ta mosusu akosepela na sauce oyo kobanga te benga landa mpe kaka bainstruction nde ezomonana naka mponga mpe nakeka kosala yango kaka boye na omeka yango kaka boye donc ezala bien bosabone bobosana te MG Star Boutique ya mwana mboka yango oyo MG Star Boutique yango oyo merci na bato ya France j'espère bosepeli na bajogging bozwaki délivrer na bino ekomaki bato ya Birmingham délivrer na bino ekomaki bocontinue nzambe apartage apambola bino merci sauce na biso ekomi ready ekomi prête ekomi prête ebeli donc sauce oyo momuta créé yango omoni ebandele ti suka te yo mo acréé yango ebeli yatia yango na kati ya totia yango na kati ya nini ngolo na biso donc wow tia na kati ya ngolo na biso totia pipi na biso ya vert si tosukolaki sikoyo obakisa so mai ndenge otie boye parce mai moke mpo mbisi eza na bozoba fo mai moke mpo ebota mai mbisi ebota mai so otie mai ebele mbisi ebota mai natie de sono na kati ota na mai abota mai mbisi eza na bozoba bongo so otie molingi ekomi potopoto koelekisi mai ebota mai moke ka boye pipi na biso oyo na bato balingaka pipi kotiana pilipili ebele bato balia pilipili ya otiana pilipili ebele na chibo na kofina yango mpe ta sauce na biso ndenge eza kayelo mo créé komekisa baclient na yo alors komekisa baclient na nga so moto asombi osali bopesi yaki omeka mwa moko so asepelani moko apeso osepela mais eza mpe na elo omona tiaki na kati ya sosonaki na lobi ti wana ya secret na nga bon esili yango oyo tozonga dans 10 minutes biloko na biso ebela oyo sauce esi ebelaki vraimen makasi na moto toki ezota ba 20 minutes mpona otoka donc ebelaki esko ekota na kati ya nini esangana na kati bon tozonga dans 10 minutes nde tolobi sauce na biso epene ete fait dans 20 minutes ezozonga oyo eza leaflet ya sista na biso mami sendeke leaflet na ye yango wana bomona yango na Facebook elambela bana poto
na page elambela bana poto bomona ngo na Facebook na ye moko pe Mami Sendeke leaflet na ye donc après biloko eza wana benga boyo tikelo livraison partout tina nord bayaka biloko na ye omoni nga asalaki ka ndenge bimisiko eza na eloko mo atiaki na nsima caméra po normalement moto aza na vision ya restaurant moto aza na restaurant alakisaka secret na ye te mposo alakisi secret na ye nyonso tu bato baoya te eye na secret moko atiaki na nsima ya caméra wana eza mpona baclient na ye le baokomande mais biso mpe so tolambi mpe kaka boye ebima nango kitoko neti mama nanga Claude madesu ne eyebana naloba madesu ngo kaka simple boye wana aza na secret moko atiaka secret na alakisaki yanga yango na nsima ya caméra donc naoyekola na niveau moko naoyeba naoyebi te naoyeba ndenge na informe bino mpona lisusu vase d'honneur en Jésus-Christ vase d'honneur en Jésus-Christ yayo yango wana mama Ndoi mama Longi vase d'honneur en Jésus-Christ tochangé tokomi à RDC Info RDC pardon na tatomaka po mikolo to travailler te na totikele corona travailler siko biso moto zongelie pas tokanye na komona eso tika bato to travailler tokanye na komona Yesu siko to travailler te kombo evandaki na note mais Info RDC beaucoup tabo s'abonner ebele ba mission ba témoignage mateya mamba bala mamwele kala Congo donc to update bino ezakuna bosana te MG Star Boutique moi relax ka boye nga na lati te po abosani ya ngai na ndako moi relax ka boye France bino déjà zoya bolatala kuna bodondo na ngoko fa bino déjà kuna c'est bon moi relax ka boye yayo ya mwana matata mami bameko mama nzamba pambola bino na papa Charles bameko babizu ndamba pambola bino babundisaka ya nzambe moko molongi na nyonso c'est bon sikoyo biloko na biso yango oyo ebeli ta ndenge ezotoka belika sauce boy belika c'est presque ba 10 minutes à 15 na moto 15 na moto ebeli tout de sauce ebele na makasi sauce c'est bela qui pene c'est ba 20 minutes sauce na biso non na moto boy c'est ebeli donc soki moto alinga comprendre ta kobenga komi ou bien so moto akonga ngo balambela ye abengi akomande tosalela ye mais biloko na biso yango ebeli na goût donc bakomela soki tolia wana makemba Anita Chibo losako yayo yango wana BBC losako yayo yango wana ba bizu mamicho mam na biso ba bizu. Shalom tozongi lisusu na parti na biso ya suka nini na biso ebeli totala ndenge mama mami olatisa biso ebeli to elia mala makemba okalinga mponga linga makemba okalinga mais ezomona na kitoko na nyonso okalinga na kwanga to na fufu pe bata fufu wana esa mami Mima fufu oye bona fufu mandoi ona fufu fona pembe mami ntetema oye bona fufu deta opela fufu la wala nalekaki na ngai nalekaki orate mami nzetema ona fufu next time oya olela mbala poto ya omeka oselo fufu yo lala poli ya okete ok tu vas faire tout tout ok non na meki yango te na meka na bino na mekaki na sima kamera te toza na bino live eli ya mala makemba bameka kaka bameka kaka nososo non poisson déjà nakosi nosambela amen maudisio mpanolia makemba ya mokie
anameka nanu ona makemba tu mais la souhaité next time to invité bino bomoni bino moko faut ozalaka la place nanga pour comprendre oza la place nanga te merci bandi nyonso bolanda biso omona nde esala na biso mami alambela biso donc bosabone ebele okocréer yango ozeli omwa vite fait mais bimi bien moko bata restaurant faut créer akréaki yango wana donc merci na bino nyonso napesi mbote nanga bande nyonso bolanda biso mama R12 mbote na yo yango wana naozo olakisanga na pondo nakaki ata kombo te pondo bangala kaka nayebika pondo bangala naozo olakisanga pondo balamba yango ndeni yo yango wana mbote na bamama nyonso to ya dig Emily Teyo yango ya yo yango wana mbote bandeko nyonso mopapa mbote na yo apesaka makasi akontinue opesa makasi pasteur Paul Lonja mama Francine mbote na bino ya Louisa mbote na bino yango wana donc naite si mama manaya likambo oloba mpo nga nazolia te napesi bamama nyonso to ya dik mbote pasteur Paul mama Francine petit sœur kadi na Allemagne na mosika sola kati mbote nda babatela yo woman of prayer basoda na nzambe woman of prayer yes ya bino yango wana mbote mama Claude babizu mbote Claude ekwa ma copine Tantine Emily ya yo yango wana donc na yo mekela kolambela bino boye ok bye bye bobo sa s'abonner te bye